yo okende ko chat date olanda fali o sa makamnae aibi pourquoi o sa makamnae parce que fali ça en formule 7 formule 7 ne wana yango okebete ya biso na stade fali ça na album ebele à succès o okebete ya biso na stade siko yo zo chat tata Raphaël sur base de quoi kokera no eza fali te parce que bo level moko te na lakeli nani stade tata Raphaël wana ma bejour fali ko faire nani faire obeta bat bo kota te olobi nini événement mo esala malamu te bat bo bimate ba kete olakeli nini na lakeli tata Raphaël mabe jour à concert à faire bat bo kota te sa mpiaka na lakeli de date wana le 4 et le 5 na lakeli yango mabe bat bo ke concert te jour wana kokera no eza falite yo luka kokera no obo banda osala ne ba je wana ya kolanda na ba date do yo zoka sanenga ya zoka sanenga zo kole fali nda zo zo succès ndenga zo kole fali eza ndenga zo kweya ami boma oui ndenga zo kweya faire nda zo kole fali eza ami boma da ami boma ti siko muninga che stade de Martyr ko chat tata Raphaël eza rapport ni na stade peut-être polémique à musique que na ba lobela pe o ba lobela o tu ba force nani na to loba to lobele na mabe loka yeba sala ne makama longa te biso pe to lobele na mabe to ko kitisa e kaka baza ba fan mo ba tondi baza na idiotie makasi o comprendre yango moni ba o mema leader na bango na échec na erreur na ba erreur ebele soso alia ke loko koki na mongongo na etango bilo bo kokate bo kanga maboko bo croiser les bras de baloba na école primaire ezate ke bo banda ko motiver mutu na likambo o mela pema o lela o sabino na souffrir mais bilo bozo continuer ka ko motiver donc bilo bo sepela un jour leader na bino kufa c'est ça omoni abula ngando aza makam omoni abula ngando o aza penza na makam abula ngando nena Moutaché concert les 4 et les 5 ans. Fait rigoler. Je suis des nuances. Donc il y a la marque elle est pas ancien combattant Kuda Sukidi marque elle est pas azaka wana zo yepeka na sima gauche droite tokende na sima nani ya falit. Parmi les bons il y a le meilleur. Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci
Merci à vous, très chers fidèles téléspectateurs, très ravis encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà. Na bateau tout ba partagera et puis bateau va commenter la vidéo na biso. Je pense que ça la biso vraiment énormément bien. Merci vraiment. Na ba remarque, na ba reproche, na bino yango rusala ki to bongisa musala comme il faut. Nene sa bino toutefois. Tous alors pour nous sabino ben formation il y a frais et puis na source je pense que les lots na ozalanga moroté na plateau les lots na yambela bino to na yambeli bino Audrey Luzolo la femme battante avec qui est au sol tout sauf rien au pays d'actualité et puis Rosala mieux placé à répondre à la question na biso tout merci déjà na bateau tout balinga biso bateau va soutenir biso de près de loin grand merci aussi na restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal et Souvé et Yesa balobi kuna tolia bio comme il faut merci aussi na Karine Bionsaka cosmétique bientôt na Kinshasa où la biso ba produit importé. Je vous rappelle que Karine Bionsaka cosmétique ba produit na eza ba produit au salama na France, c'est-à-dire que na France pirate za moitié, c'est-à-dire que tu reçois biloko ya original na Karine Bionsaka cosmétique bientôt na européen s'adresse comme il faut précisément place au mutu toi na besoin reçoit biloko ya utarami kilian pour tout ozwango ba Karine Bionsaka. Merci na boss JB Kumaluta les vrais pétroliers de Dallas JB Kumaluta Rolanda Biso Pesikoyo. Merci na Dada Ulungu na Suisse pour la benga maman sociale Dada Ulungu, merci pour tout. Merci aussi na Rodi Dindi swag Rodi Dindi bazo nyonso batigela swag un bon tonton Rodi Dindi, merci pour tout. Rodi Dindi swag na François na merci aussi na David Imperial Aigle David Imperial na pesi bambote place Rolanda Biso pour ya lobaka pe asalaka et puis aussi na Niki Morondez na Orlando wana la femme au grand cœur Niki Morondez na pesi bambote place Rolanda Biso. Merci vraiment la bateau tout balinga bino. Je vous rappelle que c'est moi votre humble serviteur Kerite Chimpi Mutuya Makambo. Merci vraiment la bateau baro benga bateau balinga Biso. Je vous rappelle qu'aujourd'hui Torobeta les solo à faire pétition ou écrire vraiment Marambe Belé bande on a besoin de chroniqueur ba sangani pour que ça la pétition contre Fally Ipupa. Je pense qu'il y a faire double concert na Kinshasa to Solango to robet appelle solo il y a relation il y a Kofi Olomide aujourd'hui na Félix Oisé quoi baza bien tout baza bien te bango awa et puis aussi réaction il y a Karmapa envers Félix Oisé quoi te bango awa lelo avec Audrey Luzolo la battante. Merci vraiment on a chanté ça soit aux amis moral nanga à fond la sur ça là vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à Audrey Luzolo la battante. Bonjour Kerry Tintipi mon ami. Voilà les deux garçons comme on a les deux garçons. Ah bon merci beaucoup. Merci beaucoup à Richard Tessa TK quoi. Donc voilà Yemoko Azawana et merci beaucoup na Nzambe à salut que to la mukalisu lelo parce que na mona tout le temps la stati au baka apesi lisu pema donc lelo apesi pema do appareil mususu azate exactement apesi pe batu nyonso balandaka Africa Elengi apesi pe pema na batu nyonso balingaka biso lelo donc to PCK merci na Nzambe wana et à salut que to kutana sou lelo plutôt en bonne santé. Merci na pasteur nanga Joël Makoba, merci et joyeux anniversaire pour fêter na pesa joyeux anniversaire na belle-sœur nanga Beni Mambote donc joyeux anniversaire na yo. Pourquoi pas na batutu balinganga donc batutu balinganga comme le boss des boss et Baby Lady donc de London. Donc voilà il y a za entrepreneur ceux na moni ki marambo esimbi na hotel na ko ki mananga pe na côté entrepreneuriat et ça la ngati il s'appelle comment Baby Lady. Baby Lady. Le PC peut m'emboter place à Rolanda Biso. Voilà et puis la kunga vient nanga il pas ça qu'un entrepreneuriat. Donc voilà donc ce côté simbité na bozo pe na lobo kokeri toke na biso. Toki malambango kuna. Kuna ba mbongo eza moi trop. Et mona la ramona facilité. Ah voilà mais Niki Morondez à Rolanda yo la femme au grand cœur Niki Morondez. Voilà ya za bongo na Hollande na PC peut m'emboter Rolanda Biso aussi.
sikoyo. Voilà, Audrey Luzolo aujourd'hui, je pense que tu reçois là vraiment tout sauf rien aux tes actualités. Et puis ngana yambarao sur recommandation, il y a mourir à la bonne musique, bato balinga culture na biso. Il y a des gens bah c'est pelaranayo vraiment nengo pousse à la réflexion, musique comme il faut donc tout sentir que bagage ezali. Merci vraiment na bato tout ba komela hinga pour Audrey Luzolo. Je pense que tous ana awa ba excusez ngana na banda trop na question yo mais nazana choité le roi nazana Audrey Luzolo na pina ka impression na jour pour jour le 10 juin 2006 et aujourd'hui je pense que tous a les 12 si je me trompe pas. L'album Droit chemin de l'artiste et musicien Fally Ipupa fête ses 18 ans de Rennes. Ils ont fêté 18 ans à Rennes. On a habité album Droit chemin, ils ont appelé Marcayo à l'époque. On a rappelé tout Droit chemin sorti officiel en 2006. Ils ont appelé Marcayo soit album Wana, Biloro Yebi et apporté là artiste et musicien Fally Ipupa au pôle là comme en place à Zali. On a habité de yo autant on t'a album Droit chemin pour nayo. Ils ont représenté ni pour la carrière à Fally Ipupa. Moi je pense que Droit chemin il y a déjà banda ko définir artiste au fait et banda déjà ko définir Fally à l'élo parce que Droit chemin est comité échec et comité réussite donc il y a Droit chemin et sali que l'élo formule 7 et zala oeza et yana ba makam nango Droit chemin et sala que et ba nani ba kosa leka ba power ba tokos ba nini ko comprendre et il y a makam nango moni donc eza pour na Droit chemin donc Droit chemin pour nanga ezala échec te ratate déjà ba no fraketch ezara na kati na lingango associé ou ba associé ezaka na kati donc ya na makamno déjà kota la générique kaka ma générique na déjà makambo loba na générique lelo yango to ko momone ko salama ezala na message mo za profond message moko donc oui ezala message mo nga mona ko momituna est-ce que après kimbango eza Fally te parce que comment se fait-il Fally makam tout à loba yango ekokisama na ba discours na atikala changer langage te tout makambo loba na 2006 yango lobati lelo pe yango salema donc na comme mi tuna est-ce que parmi ba prophètes ba leka na mboka na biso to ko baksa Fally te na ndenga mabete bazongo pe mabete kiri parce que comment se fait-il muto ko loba makambo o e salami lokwa nzambe donc lokwa nzambe quoi. Donc n'habitez moi mobile wana vraiment za nzambe ya solo. Donc moi je pense que Droit chemin c'est grâce au droit c'est grâce au Droit chemin ndé lelo Fally aza o azali ndé lelo to découvrir le sous ba merveille mususu. Il raté zala quitter l'album wana. Ba chanson tout na ba featuring sala tout ezala succès. Donc arata na elo monter. Soko yebisanga nanu lelo tozo fêter 18e anniversaire ya Droit chemin. Est-ce que bango kuna ba omela soumai est-ce que ba opema est-ce que to tikela bango nzela baleka talaka mutabanda onyoko la bango banda na Droit chemin tina formule 7 balela kaka bazo continuer ka kolela pe kolele silité na biso divunga mususu ezoya kindoki ba ko kalikambo wana te mais eloro c'est pelsangeza apparemment dirait bozana mémoire na bonne mémoire ya royeba eloro ya Fally bimaki na neboye lelo totalisé autant d'années et tout mais apparemment eloro wana na omona ngo pa bande ko mususu te c'est dit à quoi bon baza au fait ce qui est vrai omoni kerit biso lobela Fally lelo to ko sala émission momba du début à la fin to lobela mso mission msute to lobeli Fally en fait après ça biso ba sujet Fally après ça biso ba argument ba idée Fally comme ça biso voir même mayele pour makambo lobela ezali siko bato ba yo lobana tini ce ko moni kutu ye gouv les Gaulois azoko quand même pas ko loba makambo ya album na bango ba titre ya tala degré ba titre azo tuna pe azo kapé sonité azo tuna yango ya za ka orchestre wana donc mais na biso na minute na to longoli pe na caméra ba tuni gouv le Gaulois ata 5 titres ya Fally a loba ngomba mo ebima loko amai aibi mede aibi bibi de la renta aibi éternité aibi date d'anniversaire nenga zawana donc ayebi ba titre retourner ba MH Aroloba alliance ayebi ba titre a Fally mais ya album na bango ayebité suko yebisa na ba tupena ya bongo to ko banda ovanda ka to lexa tant to lobela bango monde to fula bango
Ah, donc, bien le monde est beau, foula. Oh, biso monte foula. Jet set, bah, communicateur à faire rigola. Bien sûr. Oh. Biso monte foula, bango. Parce que bango, bah, on a produit au lobelate. Kérit, biso to revanda to beto décortiquer kaka et droit chemin. Du début jusqu'à la fin. Du début, et quand ils ont mis 3 heures du temps. Ah bon. Émission peut temps et sili. Mais droit chemin. Neti côté ba production on a habité ceux qui mémoire Isaka droit chemin à l'époque exemple la production ni et apporter capona fallait pour pas ba grande salle en fait tout le pour ce qui est vrai fallait na premier album tout le monde a réalisé Marambo Belé à la fois peut-être Marambo ba tout ba sali tom sous ba 3 4 5 albums et puis ba réaliser en exemple ba salle multique côté fallait pour pas on rappeler biso on a habité ceux qui mémoire Pena bien aux exceptions parce qu'il y a des gens au Landabiso et ça leur histoire tout là-bas. Exactement. Exactement. Donc c'est grâce à droit chemin dès le fali tout le monde habite à Zénith. Voilà. Vous comprenez? Zénith ça à l'époque salle mythique avant même toi baba arena vous comprenez? Et ça la salle à monene et puis c'est grâce à droit chemin nde tokolo ba ke lelo fali azana ba trophée. C'est grâce à droit chemin. Les lois azana disque d'or, azana disque de platine. C'est grâce à ça. Faut que tu aies de à Moutou. Parce qu'ils ont constitué carrière na Mobimba. Voilà. Vous comprenez? Et puis na droit chemin ka ya pamba. Ils ont batebe ba pesa fali confiance té. Mais batu et mususu ka tant droit chemin et bimi. Kolongwa ya fali na quartier latin. Batu ba pesa ke ebele ba pesa ke confiance té babi atala ekuta ke aussi la naï. Vous comprenez? Maintenant bimi si droit chemin, au sentir que Azu a tiré l'isusu batu. A bateau ne soit na doute a bendi bango a l'axi bango ba capacité na ba pesier confiance ba mo ba production minene bandi fali pozo ba production azela kité akoma na 3 albums 4 albums déjà ka biso moto bi na droit chemin na fali amema ba mission poto na droit chemin wana fali abeta ba sala minene on comprend na droit chemin wana fallait abeta même basal mususu batukutu ba opese ba ondima te baso banga ba biete a obeta nzadi mais fallait abeta basal wana kaka na droit chemin wana siko nga lelo kutu na kamwaka comment batu balobake ote musicien oyo azana na niveau ya stade de martyr te parce qu'azaka na 3 albums 3 albums fallait faire de grandes choses na album moko na droit chemin fallait azuba contrat minene un album moko siko bino tombolo ba ke non ba musicien wana to comparer ba on a falité là parce que à l'époque a fallu la droit chemin fallait faire de grandes choses que les ba musicien oh lelo ko les quand même faire à lelo droit chemin ba contrat et ça fali na ba concert à bêta na l'art à côté ça na droit chemin et ça na qui lelo a faire ça même il y a pas match ah bon il y a pas match donc passer à fali et ça présent fait pas même présent ferré sur la là ba dire na autre pas même azo bunda na koma faire aza lokwa mwana moko azongulu manana azoluka makolo po atambola donc les lots toro ben a fallu hasard précurseur ou soit hasard guide de la génération soit hasard motivateur il y a génération naé d'après Audrey exactement c'est les guides parce que ami pesa qui confiance azala qui sur na talent naé azala qui sur na savoir naé acha qui vision moro boa ba qu'il faut atteindre ni level mo boé même ceux mo qui les autres douter mais ngana on laksa mo ki ngana capable lelo il fallait auto comme mon na lelo voilà c'est fallait au même mo ki lendima qui te ke a okoma mais voilà lelo a commis to comme mon na batpe ba comme odiembele batpe ba comme lukosa netiye malgré simbate ah bon na papa na ye moko akomo lukasa neti mwana mezo simbarati voilà tout comme voilà mais a fallu pour pas à faire bah concert na Mikilia Poto je pense que ça la date est déjà calée bientôt là bah quitter Kinshasa pour que bah ko se produire na ko prester na ba date bazana le 6 et le 13 je pense qu'il faut être aussi na Italie Belgique aussi na habité bah production là pour la évolution ya billetterie ça va Kérit, pardon, on répond à la question. Voilà. Mais au moni, na question, on a la question, au moni, grâce il y a droit chemin. Bah, Kelly Baya. Ok. Vous comprenez? King pop, il y a monde. Grâce à droit chemin. Maman nanga Olivia napeli moto Maman nanga napeli moto. Tu comprends non? Très bien. Bah Olivia Baya.
À l'époque, Olivia. Babuna boy bazo banga fali. Yo kaiba bandi obangi na formule 7. Non. Batali parcours et sika outi babi non. Celui-ci c'est un guerrier. Il y a donc beaucoup trop minimisé. Toko le mama ben a été parce que le fort. Tozo a ce qu'on a question tout na pour voilà. Évolution, il y a billetterie. Non, tout na question. Na Lyon. Non, tout na question on a dévolé. Voilà. Évolution, il y a billetterie, il y a fallu pour na Lyon et puis Bordeaux. Et puis deuxième question faire rigoler aussi au Robert en Genève. Je pense que tout retard là comment évolution est mais on aura bien pression entre les 3 concerts, il a fallu pour les 6 et les 13 et puis aussi il a fait rigoler les 15 en Genève. Nani a la position bien côté billetterie, nani vente et Rosalama très bien. Et barata ba couleur à Otekatin? Et barata ba couleur c'est-à-dire t'as beau vente. Ferré? Il a refait. Ah, t'es gâté. Ce qu'on a, ce qu'on a eu, au moins d'azana, on a créé rubrique pour annuler concert mais concert est à samedi. Oui. Je pense pas samedi, peut-être dimanche. Vendredi si je ne me trompe pas. Pas dimanche. Aujourd'hui, mercredi c'est le 12 ou le 13. C'est le 13. C'est que vendredi. Vendredi. Ah, bêta, ça, vendredi ou à bêta. Donc, à créer les mises rubriques moroté, au moins, quand même, il y a une pétition. Et c'est là que on a embrouillé population. Tout ça concentré. Parce que biso, tu es bien, comme na biso, ça a un récit. Total, il y a un échec na bango. Biso, tu as concentré l'échec na bango. Ma palangana te tozana bango to bungite to les 15 doses et la les 15 bon modèle to seka bon keri to linga likambwana te parce que billetterie y a fait reco comparé on a validé non mais bazab artiste monsieur Mbora biso ouais na auto ebiso tout à l'heure a fallu soit check date mbamo ba warrior d'attaque ba commis déjà motivé d'aba comme ça likambwango kene ko tala yo moka kene ko tala kaka billetterie na biso tala na billetterie na bango biso ba place vide des sousté donc presque eza pembe donc ba place vide etika la kaba 2 personnes na ba catégorie tout na catégorie mon côté na ba billetterie na biso mona ke 30 personnes ba faut ba son ba billet eza sousté ba mo ba 15 mo ba 10 na ba catégorie tout faut ce que ton dit makam déjà ce qui to surtout écoute na ba VIP wana na parlo papa nzamba VIP batu de akutu ba wele lara yo monapi ba fani mobimba olebo wela ba bia moins cher bon ba osomba ba bia cher donc ba on accepte que no ba warriors ce sont des gens qui touchent moi mais qui est donc bango ba linga classe VIP c'est si là on comprend tu ka mo ba bia moko ya mo ba classe normale siko kuna na ngambo na bango na ebisio yango to pesa ngo ebakata ba couleur pona ba couleur o monate na maternelle kuna oke mona ngo ezali ba colora pa kitoko ba couleur o monate na maternelle kuna o mona ngo ezali na vente billetterie faire au mona bah oui o mona ngo ezawana ezawana bon te kate toze la siko ba pesa biso raison ba pesa biso que te to te kité pona boye te ba robeta pona ebi ke faire des ana a pesa stratégie mo ba boma minda ba filmer publicité mais concernant les gros appels en récite d'après eux Genève a ferré bon eza na récite ndeni bato ya tshela mtema ba ete ce pe ki sineza na ilunga to comprendre te po ilunga pe ba ya ba okete. Voilà, Okay. Voilà, mais billetterie, vente, il y a fallu pour pas, je pense que Kitoko, Kérit na Bisao, Kitoko. Mais initiative au faire azur au Kosomba ba billet, kochana ba point de vente selon yé, na ba restaurant, na ba boîte, na ba salon de coiffure. Les amants qui professionnalisme. Vient à Lionel Ditamba. Il y a tout ton drey. Il bon motivé à côté warrior. Habité côté warrior motivation des Arabiens. Lionel Ditamba. Lionel Ditamba. Na pesi bamboté. Lionel Ditamba depuis quelque part. Ouais, depuis quelque part. Ouais. Donc non, il y a biso que biso côté na biso makamboza bien kirite. Donc ezaka likambo moko bon woni eza batu mususu batalaka aosomba aolinga somba billet par rapport peut-être ya musala na disponibilité ya musala donc mais ba billet wana ko sila parce que y aura des gens déjà kutu ba olinga da ba résoudre makam na bango ba horaire na bango ya musala pour que ba ke si ça ba billet wana ba mwesila banda fallait bando beta concernant na muna fallait sala mpia kate donc le mot pia n'est pas nous et talibisoté wana eza ngamba ba voisin
bango de ba message na ba mpiaka na bango yango ba kima ko cha ba date donc sati muto cha date me olela o cha date ya bolamu na yomoko ya soki ya makambo na ya mbongo na ozo lela donc azo cha date azo lela pozo mona sort na les jours J ozomona siko tangu bilo bosala oyo ozosala makambo yona na loba toujours que faire aza muto ata aza leader atambola na trace ba fan siko fali ye biso makambo fali asala ka yango biso to landaka yango mona ezala na réussite mais siko faire osala makambo fan bazolinga au mona baona ba live ba TikTok kuna motivation ekezongi mais makambo esimba kate on ba fan affaire oh bokufa ka mukolo senga boko boso ba bien boko ta concert bakufa ka tondeni on dirait bakufa ba se kwa ka ba yaka na ba commentaire ba ka belima et belango bon ba kiote to le ka bango ne belé baza ba wey to ba rapper ba to baza vivant lokwa biso ba warrior bo baza ko se manifester d'après yo ba se manifester raté ya faire rigola ya papa ya baza ka makamba baza ka ba baza ka moi genre net leader na bango on dirait baza moi limité pe na ba réflexion baza motivé té on dirait na éviter quoi ba mon ba fan moi genre ba fan moi bizarre difficile à gérer taka ba fan nga personnellement no ko gérer bon te mes leader na bango gérer bon pour ni ba na même rang mais différence les années entre ba warrior na ba golo en fait ba warrior ba ka très baza warrior égale guerrier guerrier nyonso aka attaquant. Vous comprenez? Quand il s'agit d'attaquer, azo attaquer. Très bien. Gaulois, nani warrior a muto croiser à ma côté. Mais c'est pas le cas pour la Gaulois. Nebi ça go toujours que ma Gaulois ba fan mo très impoli et puis bête. Audrey. Baza na idiot si moro ozwata idete ba fan wana. Oui. Oui, bah c'est pas la noter. Non, nga pour ça va c'est pas nga tenga c'est pas na makamla mo ba sala ati. Loka ba OK na biso mabe ba ba ya ka finga biso ti. Ba ba biso finga ate mais ba ya ka finga biso ko biso pe to comme oye nga na finga te. Na o qualifier ka bango. OK. Nga na o qualifier ka bango. Ils ont finga te. O comprendre nga na o finga na ngati. Baza ba fan mo ba tondi baza na idiotie makasi. O comprendre yango moni ba o me ma leader na bango na échec na erreur na ba erreur rebelle. Soso alia ke loko koki na mongongo na etango bilo bo kokate bo kanga maboko bo croiser les bras de baloba na école primaire ezate ke bo banda ko motiver mutu na likambo mais la pe ma o lela o sabino na souffrir mais bilo bozo continuer ka ko motiver donc bilo bo sepela un jour leader na bino kufa c'est ça bonzi maté parce que jamais kokolo ba ke botika nga esopae mais bino mo boso mona bien ke makambo bino bo luka leader na bino sala leader na bino koko sala ngota za prendre na ngote bozela bozo presser nini bosa makamde babina file ba sala basala makamde ba gezi mawete ba sala ba inosbi est-ce qu'il faut pas ça comme ndenge fallait au sala mais so lingo ça makam ndenge fallait au sala mais sala on a ndenga soin sala on a ndenga bien ezapé na réussite yo ko lingo beta sala munene pour ba kota te ata yo mo kerite aussi longtemps ba salle oya ba capacité les a ba 3000 places ba 1500 places ba 2000 places au kobeta na opéra en capacité à faire na ndenga libanda faire ko suka na ba 3000 ba 3000 ba 4000 oui va botter la biso ba aussi les kamakasi na ba dire oui parce que ba fan affaire eza ba fan ba fait madilu batika ba pepe calé bato batika le faire na ba fan na ba jeune na telelo baza vraiment belete ba jeune opena ba swag wana senga fois sokola maya cha parfait na cher ake concert baza vraiment te ba balinga mingi fali yango moni même fali a che concert na Lyon na Bordeaux eza Bordeaux eza professeur eza trop de mindele maintenant on a risqué ko cha concert kuna c'est parce que ayebi ke bato ba kokatisa ba ekolo na ba ekolo ko ya aotela ka ba congolais te. On comprend biko le belé eko ya bata bamboke belé ba ville o eza pembeni wana ba pays mususu pembeni eko ya bozo mona siko yo kasi pena faire nenga zana a risquer vie na ke cha concert net na Bordeaux mais obeta ye mona ba mission na ye et a risque pour na faire mais ça risque ko sele loko bongo te ya wana zo ba ke soso alia ke loko ekoki na mongongo na ye atika Rolanda Fali pour mukoloza ausa AVC bon voilà mais affaire double stade de martyrs après Fali Poupa ou annoncé qui les 10 na les 11 tout le monde peut faire rigola ou y a quoi annoncé aussi double date la première édition il y a festival international de Kinshasa les 3 et puis les 4 Festigola
double date, double stade. Habité, tout bien en comme concurrence, ou soit des arts musique au tché, ou soit Moronda Rolanda Moninga, ou soit faire pas une innovation na yasika. Omoni abula ngando aza makam. Omoni abula ngando o aza penza na makam. Abula ngando nena. Moutache conseille les 4 et les 5 ans. Faire rigoler. Je suis de nuances. Donc, il y a marque, elle n'est pas ancien combattant, Kouda Soukidi, marque, elle n'est pas Azaka Wanazo, il y a pas la cima. Gauche, droite, Tokende. La cima, il y a Falit. On a fait. Oui. Na le belo on a ramené tout ce qu'on a conscience voilà bon comprendre de loko na loba omoni faire olinga sala ba omoni ba ki esprit wenge la bon bazala nango ya olinga sala makamne falina ndenge pardon jibena wera bando sala jibena wera bazaki na ba level moko on comprend jibena wera bazaki na ba bando sa ba concurrence parce que bazalaki na même pied d'égalité on comprend donc ezaki moko ko le kaka muninga na muke moko ale o peso aleki muninga mususu asala effort à se rattraper aleki moi muke au moins de bando sala donc on sentir que oui moi poussani poussani moi kiti o kuna la rapidité l'équipe donc bazali na même peine mais sikoyo faire aza donc a commis même falli na cheville. Vous comprenez? Autant la fille Mazena la guerrière. Plusieurs fois. On est avec trop à l'époque. Donc oui, et ça la période jeunesse na biso. Chaque 16h, 17h si je me trompe, 17h, 18h, il faut beaucoup talanda pour boter Zena la guerrière. Oui. Oyebi na Zena la guerrière batumo banda ozala imila iboye. Banda bima ba titan. Voilà. Vous comprenez? Banda ba titan. Ce qu'on eza lokwa ta il fallait anango. Très bien. Il fallait un endroit le titre donc fallait tellement donc gigantesque que bango ba miké a autre affaire na c donc pour comme à niveau ya comme mbinga comme na taille wana ba titan wana bazaki na ngo wana et tant so comme no bongo c'est impossible ce que ozo luka nini parce que fallait aza énorme. Fallait vimba na kati. Imaginez mutu omoneka mukebo mais ana taille ana makambwe et l'équipe même ba titan wana na oloba na milaina minene. Aza bela géant. Aza géant. Non seulement géant mais aza donc ana masse. Non bandenga oloba avimba. Aza tellement costaud. Costaud. Le Faline naza costaud. Donc Faline mtayo ke la bango mawa ya mo alinga ko dribbler bango te. Pour Faline soka bimisike lo mo na minute wa lobi pa ke na o lelisa fere. A o salango. Mais lokola ya sala ka makamu na tana ye. A o ke nango molo. Mais na izini na ye ya ba ya makambo minene. Azana makambo bela ko improviser siko. Pe alelisi ba leader mususu. Mais lokola o sala makambo ne molo parce qu'il y a encore du temps. Il y a za musicien. Fallait frapper sa biso biloko malamu tina 60 ans na 70 ans. Sur bandi obimisa ba biloko a prévoir ka bimisa na 50 ans. Au moins dit que ba na ni na magasin na provision aussi là. Ah OK nango on comprendre OK non malé. Sur oya bango tellement que baza d'abord baza na provision té. Baza na improvisation té. Bana na eloko malamu yo pesa biso té mais o moins ndambu boza na bo linga bo 600 nyonso. Pour après 5 ans bo pesa biso suni. Au moins ko sila na bon place Isaïla. Yo OK ne ko chat date o landa fali o sa makamnae aibi pourquoi o sa makamnae parce que fallait ça en formule 7 formule 7 ne wana yango okebete ya biso na stade fallait ça na album ebelé à succès o okebete ya biso na stade siko yo zo chat tata Raphaël sur base de quoi kokera no eza falité parce que bo level moroté bo level moroté kokera no eza falité yo luka kokera no o bobanda osala ne ba je wana ya kolanda na ba date donc yo zo kansanenga ya zo kansanenga zo coller falinde azo zo succès ndenga zo coller fali eza ndenga zo kweya ami boma oui ndenga zo kweya faire ndazo coller fali eza ami boma d'abord ami boma ti siko muninga che stade de Marty yo ko chata ta Raphaël les a rapport ni na stade peut-être polémique en musique que na ba lobela pe o ba lobela o tu ba force nani na to lo ba to lobele na mabe loka yi pa sala ne makama longa te biso pe to lobele na mabe to ko kitisa e kaka oh oui to comme to bando lo ba makamba niveau na it
to baloba makamba niveau na Kerit. Mais quand même ache libaya omoni ngondeni pona libaya Ferré. Siko libaya wana tout ce temps azaki wapi. Do ye pa ko sali kamte fali alanda. Do ye ka fo alanda afali. Do ata fali alobi ke jour wana na osumba na bilamba ye pa osumba na bilamba. Oh. C'est ça. So mikolo fala mo fa na sa mai pe. So il fallait pas le bique na notifier na wa se kwa loba makamba mokili mikolo nga na okipango te bo saka lokwa na sa mai. Mambo ile ka mokino mo na te do so fala décider va na sa mai ye pa Olanda e. Siko ye na sa mai po fali so bique na fanda ta na sa mai na ko matata ti wata. E simba na bote de siko ye so nga landa fali na sa mai. A ko manani. Requin. Te a ko ma ferigola bataringe. Te a ko tilapia. A ko tilapia. La sa mai ye so ko tia mai ko tilapia. Comment on appelle la tête? Audrey Luzolo. Comment tilapia? Ouais. Mais ce que tu le balelo c'est ferigola ndazolanda rafali ou soit faire ça peut maramna na lolenge. Ah ça maramna été. Au moins muto ça maramna lolenge na to ko ba peut-être héritier hein. To ko mana. Non non tu évolues na biso pas de problème. Muto peut-être ça maramna lolenge na eza héritier au moni. Héritier azo bunda bunda na yi. Ache moi date na e aibi ke non capacité il y a 2000 6000 places 6800 places. Ouais. Donc moi 7000 gars. Ouais. Attends moi 4000 na ba koti ça va quand même. Par rapport il y a level les papa ninga osela makamna ya zo banda bien. Alors Ferré. Kasi Ferré ya ke na ocha double dida so mo makambo sala ki était. Mais concert zaki na réussite. Autant batu bakota vraiment te. Batu bakota mate. Ah. So t'as même concert à na YouTube na yo sentir né malgré ba montage ah mais rien bat bazay vraiment. Ouais. Mais idée les canissi Robert double tata Raphaël ils a bien pour l'artiste quand même. Faut quoi applaudir. Tant artiste azo prester ba prestation ndé ça la rappeler qu'il y a ba contrat belé. Na moment au point ni. Kerit na moment au point ni parce que biso to akoka o tchane pe ka date moko. Parce que yeba o tchango double ndeni. Tu vas au Landafali. Landafali. Mais qu'est-ce que la mystique a fourmi trop là, tout le monde qui peut faire rigoler Stade de France. Oh. Richard yo longo en pantalon. Oh. Richard. Yaka na permettre au pena ki tanga pantalon na otika pa na kalbar. Sauf faire à Betty Stade de France. Masia nanga Yesu wani. Ce qui fait rigoler la bêtise Stade de France. Mais tu là, tout le monde qui peut, tout le monde qui te montre peut annoncer date il Stade de France ou soit na baba qui Stade de Moro na Espagne wana. Te Kerit pardon pena to banga nzambe. Na répondre question te po na tout aborder moi ma bé bon. Parce qu'on a faire comme on a niveau ya obeta Stade de France des artistes à Tony ça qui fait Stade de Martyrs à tout le monde là. Au Monica faire à ta stade, au Monica faire. Salle oh déjà ils ont comme on a 20 000 places. Botikaye, bochai kunate. Akokate. Donc Monica salle open senga faut 20 000 places. Botikaye peta. Ataka 15 000 botikaye. Arena yango anati. Chadat. Arena Genève yango anati. O mona makambo esala e. E baluse libumu e mabe. E pc constipation mabe e comme diarrhée mabe. EPC fièvre mabe ali mwana nu mabe abimisa mwana oh on m'a pas nini ce vidéo mwana otako sala awa oh arrêtez de dire de n'importe quoi sur mon nom arrêtez je vous dis ache français mwana na page ezo balole mutu au comprendre te ba bien ezo te kamate mwana yo sa vidéo na papa posté vertige ya arena siko yebisanga na mutu modèle wana ata 15 000 places azo kokate akokate parce que arena Genève ils ont 15 000 places. Ils ont moins de 15 000 places. Ils ont kokangote. Ce qu'on peut passer 15 000 places. Bon, Stade de France. Yaya. Ah, Kerit. Léo. Az artiste. Azana jeune hein. To lukate et comme les makamusus awa akoma défunt. Malgré asala kanae makamalonga te malgré ça l'échec mais tant que artiste ya mboka to linga ke kaka martyr ba double tata Raphaël on a eu au Sarama mais nani o ya obetangot Gali Garvel a obetangot est-ce que pena mutu place o Gali ache pena libaya mu faire pena za place obete la tolo pena na sika modèle wana ba Gali o ba bimika lobby bana na e ba yeka lobby
po ba vita imana wana faire azobeta ba vita imana wana azaki kuna na ba BCBG wana ba banda ko tinde ba au pire tant azaki na BCBG ba otinde ba kwanga na dendo na ba musicien. Ah mais on les allait passer. Gali wana azana nuna na sac na mukombo ko etike na classe siko gali place au gali a tché. Donc yo pongo obetela ngo tolo donc ba mononeti yo posa grave. Na lakeli nani stade tata Raphaël wana ma bejour fallait ko faire nani faire obeta bat bo kotate. Olobi nini? Événement mo esala ma malamu te bat bo bimate ba kete. Olakeli nini? Na lakeli tata Raphaël mabe jour à concert à faire bat bo kotate o sampiaka. Na lakeli de date wana les 4 et les 5 na lakeli yango mabe bat bo ke concert te jour wana. Faire o sala piaka na mboka na emoko. Pourquoi vous l'avez là? Batu barobosa na date wana. Il y a les 4 le 5 batu barobosa na date wana batu bakende te barobosa na. Bon quand c'est ça les 6 les 7. Bon côté. Pourquoi vous l'avez là faire mabe? Pour azama moi mabe. Aza congolais. Te. A osa poner à drapeau na biso. Te. A osa poner à drapeau. Ole ko encourager. Yo si on a déjà Mundela loba le Congo de faire rigolo. Mundela loba kaka le Congo de Fally Ipupa et de Papa Wemba. Mundele documentaire mobimba mindele ba 25 ba sanga na plateau ba beta liso a Fally na quel moment mon aki ba kotisi faire ba ke o belle voix mo boye azala na bon vent aemba kitoko aza adversaire ya Fally Ipupa à quel moment mindele ba si ba vanda na plateau ba beta liso a faire gola ezala non te na ezala te. Voilà. Na laquelle date wana mabe na website no ba goloa. Boko bosana. Boko kantango les 6 les 7. Boko tate bo kendete. Poto pe mape. Voilà. Affaire visa, je pense que après Ferregola ou qui na communautaire affaire qui na réclamation, il y a main noire sur Fally Ipupa et puis aussi Félix Oisé quoi Opaya qui remercier Ferregola et Fally Ipupa pour na soutien sur visa. Tomoni bandero na biso ba journaliste ba pandisango o ba ko réclamer qu'il faut passer la pétition contre Fally, yenda zo bundisa musique congolaise, yenda ko sala ke bandero na biso ba zo visa Audrey Luzolo de yoko yoka bandeko na biso likanisi bazui na ye ba danger na ngweza nini pe avantage na ngweza nini. Est-ce que c'est vrai réellement c'est Fally Ipupa ou ça derrière maramu ya bandeko na biso artiste ba reçoit ba visa te? Mais déjà ne ba opimela nani ba ta faire ba visa déjà nzambela ngai ba autorité France ba bien o déjà. Donc faire azobo sanake yemo kaza crédible té faire wana ndozo monana akota asala ba prison na ba France wana et cause appé cause oui ça peut faire partir. Il y a cause parmi la cause de ça là il y a rebloqué casier judiciaire il y a faire ici et béba bon on saute vite tu as faire alors Félix Oisé quoi oh je pense pas qu'il y a un casier judiciaire à Mabé Félix Oisé quoi il peut qui n'a probablement ba visa côté qui 32 va payer 5 au moins ce qui est vrai quand il y a voyager ces bateaux oyo il y a aucun là ba musicien au moins ça fait longtemps Oisé quoi beta na pototé ezaki procédure mo yokenango malembe comprendre batala baye banani fois kota nani fois sala boye et puis fa ki suivi mo boezala o comprendre mutu mo pena keno asa pena fort azala mo sima motivé asa sima likambo wana o comprendre yango moni Fally asala nini ayaki ayo sunga grand frère naï Félix Oisé quoi voilà. Parce que Fally aza crédible Fally en dehors ya ozala crédible Fally azala alona. Vous comprenez? Très bien. Alona, Fally azala ba relation solide. Oh izaki ba yembiye et puis Fally batu ba kimakate. Fally akota ba ngulu te. Fally sera lobi ke no muto yo yende mutabongisela nga sapatu a okende na ye a ozonga na ye. Ozo comprendre? Et puis au moment où va mise ba okebeta na potote Fally osala effort akende ko beta. Ozo mona. Nyoso wana mbongo ezokota api.
na l'état française que c'est français ozo comprendre France azo gagner France azo bénéficier so à son tour azo ta babi muta modèle oyo na ba crédibilité nyonso to pi mele visa pourquoi yango na hotel loba awa fali akomi papa visa soko lingo za la mabena soko za mabena fali et que oza na monde ya musique yeba ke beba na pena visa. Parce que yé comme ta koko ede bino tant ba bisa bino bo sala makamna bino bien bo banda ko linga te bino bozaka na ba polémique bino bo kasi tant boya ko finga fali à répondre te bino bo kasi za pour na nini ata nyo ça fait partie ya image na ye neti mikola comme kata zoba donc zoba éternellement zoba quoi donc veut dire que ba tout le roi ba tilapia wala ba éternellement ba zoba. Batulora ba aventurier adolescent, asa éternellement zoba. Tout comme voilà. Mais après, oui, au soulever comme Félix Oazé aussi et rappeler le moment quoi. Après passage, il y a Félix Oazé quoi na télévision qu'on remercier frère Naïf Fali Poupa na oyo à Salagi Ponaye en fait, il faut tous à la claire. Mais après na yo mona bande on a biso belé ba c'est pela qui était prévané donc il est tout droit exemple le rôle artiste na biso Karmapa, les Karmapa oyo aya ki ponaye, il fallait pas Félix Oazé quoi comme on a point là, comment Félix Oazé oui comme Kitty Satine à niveau là tandis que asa grand yambora na biso asa grand et puis asa sous plus âgé qu'il fallait pour pas réaction il y a Karmapa envers Félix Oazé quoi yo trouva qu'il en comment Karmapa beta ka musique ti lelo lui est artiste musicien abe yo nana mo obi ke banda makambo musique banda nana mona te leader moko abimisa banzembo moko likona ngo abetela ngo ba concerter. Est-ce que Karmapa ko betata na ba terrain quartier? Pourquoi pas ana banzemboti. Donc Karmapa yo na âge oyo olingo comme malanda. Donc Karmapa na âge oyo anga comme porte-parole ya Kofi, c'est ça. To lo babongo. Parce que tant yo ko dénigrer muninga no artiste pour na ba forme o asali parce que na vie ondo mona bo ekerit mutu nyonso ayeba na sima mutu nyonso apambo na sima mutu. Très bien. O comprendre nzamba okitate na likolo po ya opambola biso kerit yo ko za lipamboli na ngai ngana ko za lipamboli ya Richard. Très bien. O comprendre exacte que ce qui fallait a aider vie na Oazé quoi Karmapa yo faut salo mutema pasi c'est que ya za na poser za ye peut-être atali que grand frère ou petit frère na ye ya matete nan Karmapa za mukolo a cause mukolo Oazé quoi 10 ans hein. Ah bon? Oui. Karmapa mukolo ko moi vie moi mbongo ndeza te musique fouti été moi santé moi genre yango zo mona azo bima lokwa aza wana mukuli penza Karmapa oh ba Karmapa na babandi musique avant Karmapa bandi musique avant Oazé quoi mais azui kama kambuté soni siko na kanda zo matae tension zo mata po ania otala boye ba Oazé quoi ba esima ba o signer ba o cha ba date ba o signer ba o sapi mo mama kambo kombo peso tanga ba le l'internet siko yebisanga na soka eleka ki na émission tengana tonga to tanga komba Karmapa pona nini na sali pona nini na bimisi Karmapa banzembo ne nyonso yokana ya banzembo abwakila nan o vela biso ya nani ya Montfleury ba jeton Kofi Olomide oui Karmapa banzembo nyonso o yokana ya banzembo ba kaligula wana et sala ba yokana na communauté na biso parce que abande ko bwakila nani vela biso ya Montfleury ba jeton. Mais entre Félix Oazé quoi na Karmapa na Rosala na dimante likolo na musique na biso na za grand artiste Oazé quoi la musique na biso Oazé quoi oh wana ya pas débat Oazé quoi oui Oazé quoi beta ba sala Oazé quoi signa ki stade ata ba seka ki mais kombo ne koti na liste ba beta stade de martyr en bien ou en mal ba Oazé quoi ba beta ba grande salle ba Zénith Oazé quoi beta Zénith Karmapa beta salle mythique morote abeta te kutu ko yemba na boso na studio ezala vie na biso nan Oazé comme ta yako yembisa alobi vie lokola yo makambo zo simba te uzo koko yemba na studio te makamno mo mbilinga yaka na yembiso na studio ezaka Oazé quoi première fois Karmapa yemba na studio oui ezala grâce à Oazé quoi donc ba vie ba yebi na bango déjà que ba na bango ba l'échec mais ba olinga ba ko diembela bato baza na actualité donc Karmapa pona yo aza l'échec iti neti na minute obo yebisanga na parce que même banzembo ebele oyo Oazé quoi banzembo ebele oyo nan Karmapa yemba vie la biso Oazé quoi pa composa
pesa pe ba idée wa yebisa na kama pa nzembo ni lango ya ko composer ya malonga ba pesa matoyi ba ko yoka pe ba ko somba neti nzembo ni soki eza jeton te. Donc lelo loko yeba bomi moto na via ya Montfleury alinga zoma nduki atalisa contre Fali na waze quoi c'est ça parce que bango balinga réconciliation te vient la biso ya Montfleury alinga esika réconciliation ezate nzembo oya au pire bayemba oya au pire na lo besko ba tu vérité lelo nzembo bayemba ya au pire wana waze quoi boule ezaka yemba ona Fali au pire ezaki chanson fallait waze quoi ba ayemba na Fali. Mais il se retrouva qui pas Koffi Olomide. Oui, Koffi a yoki projet wana directement aller. Le quoi basa qui peut on bazo yokana aweleli yango, aweleli featuring. Oh, est-ce yango moni la nzembo wana boma nzoto. Yango moni a changé blamba, a changé 30 fois. Koffi Olomide. Pour suivre ça fallait motema. Ensuite ça fallait motema. Donc ya sala kama kamnyo so pour appeler ça fallait passer. Aweleli nzembo wana basala featuring pour Fali ayoka passer parce que ezaki projet ya waze qu'on a Fali. Est-ce que c'est vrai lelo Koffi Olomide basa bon terme tena waze quoi pour na vidéo ya waze quoi sala qui ko remercier Fali pour pas na oya sali pour na Ben oui, ye mabe ya vient la biso ya Montfleury. Koffi Olomide Alingi toujours et si ka omoni ye aza ennemi ya réconciliation. Donc hier alinga bat bazala na ye mais ayebi po va na bato ngoti. On comprend. Donc hier on dirait aza mutu moboye a vivre sika ranki na randeza. Yango moni loko na musique ba sandiye mutu nyoso atimbeli ya bwakiye alinga kende la politique pe kuna kutu bana baba visionnaire ko leka ku ba musicien ba prêtre ba to esprit. Wana terrain moko glissant ba kota bikota kota talinga kende kuna. Kala wana to banda ko zelo yemba nzembo moko ya politique mpona ba konti na biso to mona pa yake no sali composition mo pe no toucher pe na ba konti tout ça là po ba combattant ba ndo zela banda kala o sala ki angote omoni ba boyo kuna ndo yo sela biso nzembo vite fait o yembi sina mwasi ba Tanzania ba problème ya mukongo nzoto zo sala passe oko yembi sa kapo kuna babwaki yo kasi na politique bangamba yamba ye aza lesika mobo yamba esute asi abebisa aza mutu aza sumba na nganda na sumba na nganda mutu nani aventurier nde nani na subati nani nda aventurier mutu ya Montfleury adolescent. Donc lelo pona Fali nde relation ya Koffi Olomide na Félix Waze ko eza sous normal yango tozo comprendre te tata wana lingini na via Fali akufa lelo te Fali azana nzoto makasi soki yazozela Fali akufa liboso na elokuta yenda okende parce que tant que ozolukela mutu ba problème ozolikoleka na banzela mutu alekaka ozolingo intercaler jalousie makambebele beba complot makamkilikili ozolinga mutu azwa ba craquer à perdre tant ça zo AVC toni aza aja AVC te ye Fali aza aja AVC te yende mutaza aja AVC Fali te bien que ba AVC ngo ozokipe li soute mais Fali aza nanu yende mutazo AVC okufa parce que ndanga zana kotala munaki mutso to sangi to zuna ki mutema mabe azana ona ba makamne so sangisaka akimilaka ba problème ke ba lobby to apena posa na azalaka wana omoni mbonga libende et ça fait partie de l'histoire ya Zaïre ya Congo voilà on comprend malgré to lia quand on le sauter mais lelo za so muta moni mbongo libende apesi pe moi histoire mbongo okutu to banda ko liango mbongo okutu banda ko somba mbongo do azala kaka toza posa ko moni azala wana toza na posa ko perdre yeti voilà atikande ki muta mabi. Merci beaucoup Audrey, mais je pense que bandero na biso ya diaspora likanisi ba juisi koyo ya pétition et puis aussi na moni bandeko mususu o balobi ke bango pe fo baluka basa l'effort le pona bango le roi Fali aza ko empêcher ba artiste congolais wana pona bango bango pe barosé la Fali tricage cabale à part pétition pour que na basa la relation na bango pe na Congo pour concert à Fali za la nile wana bandeko na biso presse amikili ya poto wana bata Saint-Denis wana tata wana mwana wana ye bon je me réserve pour na respect à bato moi mobali oyo azaka na ba moustache le roi tata mobimba wana ajine yeba na ate o abala mundele mo akubuka boye Papa Rolls
abala mundele mo imaginer muto ko bala mundele mo ko akubuka lo mundele mo lo ka ba trampaye na javel anzuluki muto bongo tango déjà na choix na yo oza na mal oza déjà na problème à choix est-ce que mutuno ezamaele je pense pas. Donc bango bata sende nous ana pona bon balela ki awati balela ki babi kutunde ezana marketing to salela ki fere to zo ki na biso kuto eloko te mais to sala ka poto prouver fali bango bakoko sala likambo moko te okoko esa fali oya ya sende nous ana baza mukie bakisa susu soki ya barini na wana mutu foye kombo wana c'est Alexis Wechi po ye mutaza mona mikili o comprendre ba Mike Lokamba bakenda ba poto ba yebi ba couloir ya poto ba veni ba idor bokwala ba Valdi Tambwe oui bango ne faut pas biso à part Saint-Denis ezaka ba place ni nango ba sangana baya ko sala o faut ba sala pona fali ba ko esa été fali aza fondation moko eza déjà solide muto ko esa ngona pasi ba ko esa ngona pasi bango te ba ko esa ngo parce que carrière ya fali a constitue a ça a tonga carrière na ye na vérité na ba effort na ye bango bazalaka te ni biso to zalaka te donc pona ko esa fali il faut ko lukana ko yeba ko zonga na bana na droit chemin loko ba rataka déjà wana assez a démarrer kenda koma musika muto ko esa zate aza na code de verrouillage muto ko esa ya zate donc batika na bon ça ba eloko ba effort no so bolinga ba salana o pétition et ko aboutir na on elote yango fallait séquer le bizo ba kazoba autika l'éternellement zoba voilà ba complot na bango izo aboutir na on elo monter donc batika na bango banda luko ko esa awa beti ba concert na a tiel na ba journaliste ya Saint-Denis ba ina bango te Barena ne simba kité. Oui, simba. Ah, si vous avez ça wapi. Voilà, mais juste une dernière question. Nous avons un mot par rapport à Bandi. On a vu surtout au bas, chiba date na Mikilian Poutou. Je pense que Fabregas Maestro, Fabregas bientôt là à Robeta na Casino de Paris. À part Fabregas, Héritier Watanabe ou par Robeta na François le 21 septembre. Ferregola na Suisse na Genève et puis aussi Fali Poupa na Lyon, Bordeaux, Italie, na ba pays musuezawana. Patrick Beckham aussi et puis aussi bien affilié aussi un mot pour la culture en mboka ndenge vraiment tout le monde ambiance à musique et zongi ce qu'on a poto comme il faut. Ne la kunga vient depuis Allemagne. Wa mikolo solo la petit quoi. Bon courage. Voilà, merci alors. Bon mot de la fin, quelques salutations. Oh, excusez-moi. Voilà, Petit Fali. Ouais. Tout le monde a vidéo est circulé pour la maman et moi, madame en fait. Attends que moi si tant on t'a la vidéo et puis tant on t'a les réactions il y a Petit Fali ben impression na yo sur rien cause déjà pour la fille on attend na mon vidéo na zaï dessus photos à clair na bi mais pourquoi moi c'est mon tout quand même pourquoi ça biloko mais après na ko ça l'analyse mon kérit moi so azo Melissa je ne pense pas qu'il y a banda o laxa libelene na mutu nyonso ça peut faire partir il y a passé naïe mais eloko na ko lo bana mibali lelo au moins tant boaka ko sambu saka basi bongo boye ba que et futa na binoté au contraire ezo nuire vie na bino na bana bino parce que ma béo to sala na se futa mana se si ni dité mutu sali yo confiance atindeli yo parti na ye ya nzoto na parti ya nzoto o ya tindeli yo wana yo il faut au gardon atindeli nga poza bolingo nanga na sani na bomba so bolingo esili nango kutu na ebité pourquoi ba garda ngo na ba téléphone. Et puis d'abord pourquoi na bokenda ko senga bat banzoto yo za musika oli mutatindela nzoto est-ce que pour ça na ngoni o se masturber nango to ça na ngoni no yo za contre oui bande
biso mibali bo sala mabenga na contre yango mais conseil na opesa nani moi ça ya petit fali eza que prochainement eloko été yaé azoma yele amona que le cœur de l'homme est méchant le cœur de l'homme est mauvais mutu pona ko sala o mabe aza capable aza prêt ou capable ya o sala n'importe quoi on comprend oh nzoto wana eza nzoto ya maman et sengeli faut ebombama parce que comme obota komi maman pona petit fali na oloba que soki mibali nyonso bo koma na réflexion to na comportement ya petit fali wana pena na oloba que basi pe to koma fidèle. OK. Parce que petit fali a mona muke mais a réfléchir ko le quand même batata 50 ans. Donc aza la maturité au sentir que moi na aigle moi na fali a pena moi na aigle ana ba réflexion mo loko tata mobimba mais lelo to mona ka lelo ba mibali ya lelo mona mukolo mais ana réflexion ya mona 5 ans. Mais tel petit fali nda ke na bango petit fali pena lobi na bango ke moi sinanga za moi sinanga sonia modèle wana c'est sopi bon ba moko petit fali penza na osenga ozwa matu nazwa na dona ozwa matu so moi possibilité zalaki na kozwa maturité à petit fali na zui sagesse na ye na cotisation na kata futur mobile na ngai. Voilà, merci beaucoup Audrey Luzolo, quelques salutations na bateau tout à disposer qui temps pour Orlando Bisso. Ouais. Na PCV nanga Noela Kunga depuis Allemagne bambo tebele Noela Kunga wana mutu sola kae Noela Kunga bakisa kombo je pense que Noela Kunga otala biso bakisa kombo kuna liste comme continue liste asola bien wana koyoka koza na besoin elo mo ya bilokos okeno vite fait azana ikelemba wana na kasavubu maison ne musu c'est juste na croisement comment Gambela Opala hein okay. Croisement Gambela Opala je crois donc ba côté wana kaka voilà. Non personne number na yi voilà na ko recommander bato tout ba otala biso surtout bato pe bana Kinshasa pour tout ça peut tellement suivi na Kinshasa parce qu'on a besoin bilo to bien bilokos bilo Rwanda ku bilo musala et tout tous les kabiso tout pas Noela Kunga on a toujours nyonso to na besoin c'est-à-dire qu'il y a plus de recharge de recharge oh oza besoin go frère oza besoin faire oza besoin mettre tout tapis tout azala divertissement. Donc je pense que Tobeta tout pas Noela Kunga. Noela Kunga, je pense que otikali na liste. Tu fais partie na liste ya bateau qui rite chimpa kontara na bango. Comme souvent on memela o semaine o voilà, yo ça vraiment bien. Donc vient la rokuti sona qui rite ça bien sola bien. Et puis ba salutation na ngai pa ya vient na ngai Baby Lady de London, Baby Lady ba salutation na yo ngwana Rifram la douce BM grande sœur chérie Gracela Ange Viboudou Gypsy motema ya Raji Fekanga motona Nzambe bambote belé Iriel Kungwaya maman nanga motema père spirituel nanga pasteur Joël Makoba Kinwani bambote na bino ngwana pasteur Georges bambote no ngwana Rodrigue Maté du Lembinga de Bakongo garçon plaisir bambote no ngwana et puis à toute ma famille voilà tout balinganga en Afrique elengité. Merci beaucoup à Audrey Luzolo, merci de la disponibilité. Un grand merci à Rodi Dindi Swag, merci Nayo, merci vraiment mon frère Rodi Dindi, merci aussi à Maître Waza Suprême, Maître Waza Nzambe Ajido, Maître Waza na PC Bambote depuis Belgique, son a tangi Belgique, la monara directement au Bedembemba, c'est-à-dire que Babia Lobara pas ça la na Belgique wana mon côté, merci Oscar Maritou, les millionnaires en kilote, merci na restaurant Yolo Ezo, na Dallas chez Maréchal Les Souvé et Yesa Balobitolia Bio, merci une équipe Mobimba Afrique Elengi télévision, merci à Richard Tessa derrière la caméra et puis aussi à Fils Njouzi la réalisation. Tout le monde est bongo au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na
na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.